Nehemi. Yeah, Nehemi pardon. Bazali ka kotongisa ndaku anzambe. Kotonga mbongo, bazo collectionner mbongo ezomo bisala ezomona na te. Bazo kongola mbongo, misala ezomona na te, mbongo ezomona na te. Nde Nehemi alobi no fona zwila bango mezi mususu. Nde ayaki kosala Pinky Bank. Donc Pinky Bank ni nona. Pinky Bank o ezake neti nazo eloko yo, eza lokola bo bazwi mwa eloko moko bo eza bafungola yango mwali batika mwali libisu moko muke o ezake même musape ko kota te. Donc kotisi mais mo bimseza te. Neti ozwi na pesa exemple ofungoli mwana ni ka muke bo zwi donc mbongo ko ozwi mbongo donc kotisi donc kotisa mpena na pasi koti mais moi bimsa ngo ezate. Et puis transparent, eza pena donc bino ne sozo mona mnine eza na kati. Nde aya kosala ngo nde na tango wana basala kyango nde musale bani ko progresser ozomona ya nde wana yo na Nehemi nesla ya wana ngana ye bien pictica merci mama ani place wana opesinga oyo te opesinga banque te merci to tsa wana awa comme ça ngana meka mpe ko kota na yeba pe place mama ani alobeti makambo ya banque oyo Nehemi asala ki mais to lobela mo boye na ndenge ya d'une façon très descriptive mama ani landa Nehemi azali moko na ba oyo pe azalaki prophète te. Mais Nehemi azali parmi ya moko ba oyo ba yeba ko sala nzambe na tangu bakangaki bango na captivité. Bana Israël na FCD déjà ke likola ba prophète o ba kosaki sanga ya lokoso ya nini bongo ba panzaki bango. Ba Daniel bakena na Babylone. Kasi groupe musa ba juif bakena na ba pays mususu ki entre autres sikoto touche la na Nehemi. Nehemi akendaki na Perse na Asiri kuna akendaki discipline za kitoko yeko mopaya bayeko engagé ye na ndako ya mokonzi Artaxerxes. Mokonzi wa yeko nomeke yo mtu bana ko testaka mbungu lelo na yeye no mbungu wao n'est-ce pas? Yeah. Avant mokonzi amela il faut ya sala bo. Mokonzi ko yiko mela eza na poison te. Elino so kufana na okufa. Nehemi musala ya pasi n'est-ce pas? Ya pasi. Tomona kama suna Egypte na Joseph tanga zaka na prison te prisonnier moko azaki soko testaka mbungu ya nani? Ya Pharaon. Bien. Musala Nehemi zaka bongo. Bambula yeko étranger puis mboka na balinga ba juif te parce ba gagne moko bana ba esclave mais azwa mi grâce akozala kaka na pembeni ya mokonzi na musala pe ya nini? Ya pasi. Parce ko yeko empoisonner roi. Bamoneke aza mutu ya motema ya balamu lokola azali na discipline kitoko epai ya mokonzi Nehemi siko yelbi kape na za mwana ya Israel na libota ya Yuda eke tozala mabele na biso nini Jerusalem Jerusalem kwe ya tokosala nini foto zonga kuna te tokende ko vana na mboka na biso tozaka na mboka bapaya asalaki jeune prier na bajour ebele kolele pa na nzambe so elenga na zonga te na nini na mboka na ngai den nzambe ayai koyokela Nehemi mawa ndipo na ngaba bakamba prophète za kolobaka na Bible encore une fois naza ko continuer ko supporter ke ba Nehemi ba Naoume ba Sophonie ba Malaki ce ne sont même pas des prophètes Bible toza ko confondre ngo ya trop mais la ndaka ya Nehemi nzaba yokele mawa apese courage ya ko senga permission pa ya mokonzi Artaxerxes po azonga wapi na mboka na ye abotama kiye biloko ko kuta boni tokena bamboka mipaya bata ville na biso tokuta na kibokolo to lisu ko bena ko visiter ya mokuzute mboka na biso tokuta mboka ya salite metala awa nani Nehemi mboka na bango batumba yango eloko moko tikala wana ezate ba mire kute kwea nango temple kute bukana nango mais kyangana mboka motolo na yo mwana mabele okoyi ko négliger yango te bamboka pote bamindele kolula yango te mboka na yo ya yo place oyo tanga kosaki dosango epai ya mokonzi Artaxerxes ayebisi bongo bambula nyonso yo ofandi na pembe na mpona nini ozalaki koyebisanga te kozalaka na susi ya mboka na yo problème eza te naza kosala nini napesi yo permission kozonga na mboka na yo kasi lokolo ozalaki mwana malamu epai na ngai eke ngai mpe mboka na ngai naza mokonzi naza na collaboration na bapays nyonso tona biso na pe nakopesa bapays nyonso ordre ke bareconnaitre yo ke oza kozonga na Jérusalem sikoyo pas comme diaspora azongi mais comme nani mokonzi
nazo comme ça gouverneur kuna suma recommandation tu deviens le gouverneur de Jérusalem plus que ba kokosa suba bitumba désordre entre biso na binote. Alléluia. Alléluia. Les places za komona ete Néhémie mama ani azwaki permission kozonga wapi? Na mboka na ye. Na Jérusalem. Tango azongi na Jérusalem comme gouverneur. Apesi lettre, apesi ordre ke bana lelo yo. To construire nini? Mire oyo papa na biso bandeko na biso so bandaka ko construire na tangu ya kala. Tangu to kimaka. Tangu na bukoza yeko sa nini kotumba ba mire oyo. Alléluia. Alléluia. Mama ani. Tangu construction ya mire oyo ebandi. Abengisi bakulutu nyonso bazalaki en exil. Na ba faux prophète bezi diko odia kasena ba prophète. Kaka kati ba kumwa ki ba onyo so. Siko ya ba faux. Donc comme na point où ba prophète ba tika na bango te. Mais tamba yoka ke projet ya construction ye baba vutu kiliaka. Musa ki prophète ser na ba baza ko wela ki prophète mais mutu moko pa lingo ba histoire ba prophète saka ba kosta na belo bazate. Wako no kutuna na barabara sio prophète na église na mpevalo mo prophète na miso za kawana. Tuna makambo ya Nehemia yebi ya wote. Tuna quand est-ce que ba prophète ba yokosa saka na Israël ayebi na ite. Tuna quand est-ce que nzamba yako vomi ba prophète ke bolongo aboza batanini bolingi nini mbongo ayebi na ite. Sans quoi musala ki prophète mama ni soko tali bien. Makamarge Paul alobeli yango me keba musuba pesa meni baza na ba prophète ba mususu banani. Ba passer, ba musuba docteur, ba musuba diacre, ba musuba nini. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir les circonstances de temps et de lieu. Paul a groupé qui va ministère non ça dans Nzambe ke ba mususu pe bazala ki ba prophète, c'est vrai. Les pesa mena ki bango. Mais il y a encore le bataille dans Nicolas sur tous les sur Paul OK, ba prophète pe bazala to bazali. Paul n'avait jamais autorisé que ba prophète bazala. Ça sinon qu'il a zappé na nguya wala ta zappé na pouvoir on était pour décider que oh ba musuba za prophète parce que tout monde place ba prophète basali ba communauté ya ba apostole ba salité. Tout monde place ba prophète na taille à Jésus té. Mais awa ka toza ko ba prophète ko ba mipengi si susu bazo nga susu wapi na Jérusalem na même ko ponaka. Des places projet. Raison bazonga ce n'est pas que pour bali ko zonga na Israël na Bethléem na Jérusalem. Non, c'est parce que bayoka ki komba nini? Projet ya ko reconstruire mire ya Sioni. Na ko reconstruire tempelo ya nani? Ya Salomon. Ba ki bon ezongi susu. Mama likambo yango Nehemia salaki boye. Simokie. Ikolo mbongo eto bebi simokie. Ona kotinga ngabo mama na yo. Kaka poko mana mbongo na mokilio. Muta kotinga ngatiki mokongo na yo. Abota tako mana succès na mokilio. Oya kila mokili to kutaka mbongo. To kosonga to kotika mbongo Franc congolais na lole kokota te o. Ba dollar na lole kokota te. Iloka mokili na lole kokota te o. Okomi koboma na pwani nyo wana mabe o. Wana mabe o. Vraiment waneza mauvais. Tribalisme baby si mokie. Tribalisme baby si mokie. Akomoli mbongo nyonso. Apesi na bato babenga kombo ba prophète. Ke bozala en charge ya ko reconstruire nini mir. Mamani saga ya ndenge nzamba singile bango chasai baona Israël ezongi na ngoli susu. Nema kotala boye mbongo na pesa ibino kilo yango. Kompana misala boza ko sala mbongo eza ko mona na te. Misala eza ko sala nini? Eza pe ko mona te. Nehemia ya kosilika nde to komi na place mama anya tombola kinini o Nehemia bi woke naza na solution pona bino ba miyibi oyo ya basali ya Nzambe ba miyibi oyo ya ba pasteur banda lelo makambo ko pesa mbongo pa bino ba pasteur ezate kiye ba prophète awa encore une fois na tango ya kala Israël bat bazaye ko mona na ete bango bat ba ko diriger bat na kimpeve. Ce n'était pas tellement de Lévitique, sinon que les Lévitiques c'était des prophètes. Bazala qui paye millions et belé. N'est-ce qu'il y a des balabala na biso mikolo. Bazala kana ba ebelé. Les places nous avons mona été. Nehemia lobioke. Boyela ngai caisse ya mole to hiribino awa. Kibe ya mole. Caisse ngo ba yela ki bango. Habito zoto bola awa.
na katikati bazwi mbeli batoboli wana loboko mutu oyo okota na kati te bazwi yango basude yango bien mutu akoya kobusha kote nokipo se ndenge olobi soki bazwi mbongo bakongoli baye awa basali nini yo prophète salaki no yakozo kosala bongo place abatala donc fumu ebendela parce que yero baza kolia mbongo silve kaka ba argent mbongo bibende na je ne crois pas que na ya papier je ne crois pas que na tanga kala ezalaka baye kaka bo bakoti na kati mbongo nyonso baza kokongola nsani mbongo euta wapi pasteur moko te bapasteur bazalaka te na era na bolimbisa ngai baserviteur de Dieu qui est baprophète nyonso mayele na ta ya Jérémie asukisaki bango Nehemia pardon Néhémie en tant que gouverneur Néhémie akala baprophète nyonso ke naza suna confiance